Ok, merci to pesi bande konyoso mbote baza de partout, baza connecté pour na Rolanda tenina interview oyo na ebi ke ropambola bomo ya bato ebele baza presque de partout na monde. Donc voilà, émission yo komolango Igo Time temps ba aigle eza na mission ya rolamusa mutu nyonso aza ya rolala na molimo. Alors toza presque partout dans le monde, koluka révélation, vérité, connaissance pour aider peuple dans Zambé oyo azana bosenga na ngoma kashi na temps o to komi aux attentes de la fin. Donc lelo toza vraiment béni makash comme on a pasteur Seba Mampinga surnommé les coqs naza basé ou situé na Grande-Bretagne na mboka ya Londres esika wapi nzamba sabiso ngolu tozala wana ko sala musala pe ko aider mabote belé bisika nyos tozo tambola. Alors lelo naza na Londres te naza na mboka ya Angola. Donc naza na Angola awa plus précisément na quartier ya Palanca. Alors tozane sengo makasi, je crois que naza na surprise munene pona bino lelo. Bo poser kinga ba question ebele oyo na lobaki que na oluka ba baoba ba koka ko pesa biyano na mituna oyo. Alors lelo toza grandement béni parce que to yambi moko ya porteur ya réveil na kati na mboka ya Angola oyo na nzela na ye basali na nzambe ebele babima na nzela na ye bana ebele babima. Donc lelo nazana esengo makashi yako annoncer bino ke tokozala elongo na mutu na nzambe na boyi kopesa kombo kalate caméra ezokende pa na ye ako se présenter et puis toko poser ba question nyonso oyo esengeli. Je crois que tellement aza ecclésiologue ayebi makambo église bien atei yango apesa ba formation na ba institut biblique et partout. Donc lelo to na posato tourner mituna concernant les ministères, les 5 ministères. Il y a Christ et puis tu retoucher mon pied natina na badon il y a Saint-Esprit. Donc lelo to na posa a développer les bisoma mbwana pe peuple nzamba za de partout a koka kopambolama. Alors na lingi ko sala présentation na yete na lingi na passé micro et pas na ye to yoka ya zanani et puis to koka ko passer na mituna na biso. Bonjour son excellence. Ouais, bonjour, merci les coqs, bonjour. Alors peuple na ko sa yeba ozanani. Bon, nazali moko ya basai na Nzambe, nazo travailler na ministère prophétique. Comme na ngai Mies Antonio, loko na la 4 na ministère prophétique. Babenga ngai prophète Mies Antonio, le maréchal, instrument de guerre. Maréchal les alliés parce que ministère n'est pas armé. Ministère de victoire, armée chrétienne. Ok, instrument de guerre les alliés parce que nous sommes infatigables. Nous avons utilisé un bâton oya lingi amemi ngabishka alingi. Nous sommes infatigables. Infatigables. Na lembaga na tango nzamba lingi na lembame na pesaka le meilleur de moi-même na musala nzamba benga parce que nzamba sali mingi na kati na bomo na ngai. Alors bien aimé nebi que toropamba makashi lelo avant que tous les kanamituna otokoye kotuna toana posa o mekarobete la biso mukie li solo évangile na mboka ya Angola parce que yoza penza baoba na kati ya mboka oyo. Ok, li solo ya évangile na kati na Angola to li solo ya réveil na kati na Angola. Évangile koti na Angola kala. Même na tango ya colonialisme na époque coloniale évangile zalaki nango. Mais ce que tu nous les réveils. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Omoni Angola est un mboka moko laïque. Oyo na lobila ngona ba conférence belé na ba rencontre belé. Angolais souffrir makasi na 5 siècles na colonialisme na sous-colonie portugaise. Mais na période wana ba portugais bazo coloniser biso. Ils ont 3 leaders on nzamba telemisaki sur le plan politique. Tout le monde qui est le premier président, il y a bien un combo, il y a Dr Agostino Neto, il y a Mibale, tout le monde
docteur oyo abengama na kombo ya Olden Roberto et ya misatu tozomona docteur Maliero Savimpi. Bango nyonso misatu wana batata na bango bazaki ba pasteur. Wow. Alors c'est pour dire que Angola est un pays moko satanique parce que ba ressortissant ya pouvoir politique ba uti na ba église o ba revendiquer ki indépendance mboka oyo bango misatu wana Olden Roberto que son âme se repose en paix, docteur Neto Agostino que son âme se repose en paix, et également docteur Maliero Savimpi. Bango misato bazaba na pasteur incontestable. Alors ceux qui bazaki bana ba pasteur so baluka indépendance ezaki parce que Bible lobi na mikona suka libanga moko erotika likola libanga mosute pe bokonzi moko za likola bokonzi mosusute et jusqu'à lelo Angola tozana kimia. Alors na respect makasi na personne ya mosala nzamba munene o nzamba tombola na mboka oyo o misala oyo asali atabiso na tosali yango te peut-être peut to kosala yango te ezali Simao Gonçalves Toko les prophètes asali musala mingi na mboka oyo et par rapport ba église ebele to komona mais na likambo etali réveil na kati ya mboka oyo nazali moko ya ba pionnier parce que tant on a côté na Angola na 89 na koloba teke na kutaka ba église to kutaka ba église mais ça ba église traditionnelle et ça ba religion ba église aye ba ezalaki to kuiste ezalaki kimbangiste ezalaki ba yera ba groupe de prière ebele ezalaki ba teki sango malamu mais nga naza moko na ba oyo na yaki na mupepe mususu bazo benga ecclésiologie ko expliquer bato l'église et le ministère ezali solo moko incontestable donc somo taboye yango azane kamote ya mabe bato baza sincère na kati ya mboka baibike mutu akotsaki introduction ya les 5 ministères na kati ya Angola de kabinda kunene ezami Antonio. Wow, Nzambe azalokumu, je crois que boza branché, connecté et bozolanda eteni na interview oyo et nebi ke bolongola bekivoke bele na connaissance na bino mais pai eloko etouché ngai les 3 types oyo lobi wana batumis misatu oyo ke ba papa na mo baze ba pasteur est-ce que ba pasteur d'église nini? Oui, nani, si j'ai encore la bonne mémoire, Olden Nazari Moutayeba, à gauche, Maliero Savimpi, Azari Moutayeba, je pense par Baparanae, docteur Azari Mouta méthodiste, à gauche Neto. Donc par là, ils ont le source Yangola, ils ont bien. Source Yangola, ils ont malamu. Parce que les 3 grands leaders, il y a bon mouvement ba leader à opinion. Ba outi na ba famille moko satanique té. Ba outi pe na ba réalité traditionnelle té. Ba outi na ba famille religieuse. Ba famille religieuse. Do ba yeba ki notion ya makambo nzambe. Mais bokonzi ya na makambo ebele. Lelo soko tolobi to zonga banda page to bake banda 89 na ba banda 90 banda 90 tango président na biso o tozo respecter mingi toza ko benga e architecte ya paix son ingénieur Edouard dos Santos a pesa ki ordre ba reconnaître ba église officiellement tozo ki ba personnalité juridique ko banda 90 tisikoyo évangile n'Angola et ça n'a obstacle mon côté de kabinda arunene tout ça librement mais avant ce n'était pas le cas ngana côté na Angola na 89 officiellement lokola mosaya na Nzambe mais ba bengana ngana soyo ba bengana ba bureau parce que na simba que Bible on disait que Dieu n'existait pas mais aujourd'hui la nation toute entière ils ont comprendre peut pas que Nzamba zali ya to samba na kimia Nzambe azwa vraiment le kumu donc je crois que bande kobosa ya kopamba mama cash pai toni to poser question avant que to kota na mutuna du jour
question tantôt posée pendant tout ce temps oyo réveil pena ekoti na chamboka oyo ti lelo oyo ba avantage nini oyo moni et puis ba désavantage nini oyo moni auto ba difficulté nini oyo moni. Non, nazoloba ke na vali n'Angola de 89 à 2009 histoire ezaki ndenge mususu na yeko longwa l'Angola par rapport à la situation na ko révélé te awa na 90 non na 2000 ti na 2009 citation pe ya l'église angolaise ndenge mususu nazo parler simplement na angle ba église à réveil na tango to bandi ba église à réveil de 89 à 99 10 ans il y avait la discipline ministérielle et ecclésiastique. Il y avait les éthiques, na respect, considération. Il y a pas homme dédié. Alors, na absence na mboka oyo de 2009, non, de 90, non, de 2000 à 2009, na yokuta mangombe comme belé, l'église comme belé, basel ba comme belé. Alors mboka ekoti na destruction moko ya kosakana te lelo évangile na kati na Angola eza pante mabe eza ebele malamu eza moke parce que ba principe moko ekoti na kati na mose ba principe moko diabolique bazobenga ngo sacerdoce mais ça ce n'est pas le véritable sacerdoce ça encore révélé biso eza bani bon mais quand OK bozo kende ko sambela soit disant naza musala nzambe nakenda kosukola mwasi abatu eza normal te naza musala nzambe nakamata mwasi na che thermomètre naza musala nzambe na sukola tata mona pakole mafuta banzoto na biso za quand même sacré esenga me po batu noso bamona yango te soki nzoto na mutu za temple molemo santo za sacré mais komba bêtise no sutwana batu ba kamata ba pratique moko ya mabe okamata soso kati la cérémonie pendant mutu. Ça c'est du fétichisme, papa. La Bible déclare nous avons un seul moyen qui peut donner la révélation. C'est la parole de Dieu. On peut utiliser d'autres ustensiles. C'est dans la Bible. Mais comment la doctrinité? Parce qu'un verset de la Bible ne peut pas former une doctrine et la Bible s'interprète par elle-même. Je vais m'expliquer maintenant, parce que l'exemple. Est-ce que mafuta, est-ce que mafuta est biksa amutu? Mafuta est biksa amutu te. Bible lobi na mukanda ya Jacques, na chapitre 5, verset 14. Soki moko na bino za maladi, abenga bakola lingomba, bapakola mafuta, mais libondele ya kondima mutesala kanini. Et biksa mobile. Donc mafuta eza ba stencil, ba mungwa, eza ba stencil, ba mayi, otoko ko utiliser yango occasionnellement na conviction pe na révélation na recommandation nzamba tindi mais ekotika la doctrine la kati na église te to na bomo ya mutu te lelo mutazoya olia senga balanza na senga mafuta pasteur pesanga ka mungu wana pasteur pesanga mai wana mais la kati sa mungu miracle zate même au temps des prophètes Élie na livre ya deuxième roi chapitre 2 verset 18 à 22 akuti mboka hein c'est mboka stérilité zalaki n'est-ce pas kufa ezalaki et puis ma ezaki malamu te aibo pesanga imungwa na sani bocha na sani babwaki na source makamno soko malamu est-ce que Elie a répété yango partout Élise plutôt a répété yango partout te mais ça nango normal mutoko ko utiliser yango avec révélation mais la kati ya mungwa révélation zate miracle zate le bon de le ongana ko sana stencil wana yango nde comme un miracle na grâce ya Nzambe. Toujours exemple ya mai. Est-ce que batu nyonso ba sukulaki na Jourdain ba les preselaki? Tant on est mai comme une efficacité na maloba ya prophète Élisée. Ozomona. Batu nyonso ba kotra na piscine Bethesda babikaki te. Tant on komaki na ngoya tant ange akiti aningisi mai. Batu nyonso ba soki baptême na Jourdain. Likole fungwala kite. Mais tant l'homme du jour a commis, likole fungwani. Alors, je crois que tellement aux ecclésiologues na zone dimake peuple kuna baza vraiment grandement béni. Alors toi na posa to les cas kotuna quelques questions. Je crois que na introduction peuple a déjà béni. Peuple azo. OK. Tant on a sonné en 2009. Na kuti pe évangile angolaise ya kobeba. Na kange munoko na ngate, na kange misto pe na kange matoyete.
na benga ki bandeko nanga ba o bazali l'un bazali parmi bazali compté incontestablement parmi ba père ya église à réveil Angola na benga ki bango na bureau siko sala interview na vanda ki na bango awo na ebisi bango bino bobomi mboka parce que boza batata tala kufa ndenge koti ba pratique ba biloko moko na benga ki apôtre Paulo na bengi archbishop Tsingi na bengi apôtre Zeka na bengi docteur Deka na bengi apôtre Nsolani oya Samba ya Adetra na ebite so na bosane ba komo mususu parce que Eric azalaki te akina poto na ebisi bango comment bozo kotika mboka ekufa boye musana bino eza nini soko bozali ba papa faut bozala ba père responsable bokozala ba père étiquette le mungongo na bino nation sur le plan ecclésiastique la vie sociale ba na poste na biso donc voilà na ebisaki bango. Alors vraiment Nzamba zo lokumu makashi peuple boza branché boza connecté bozola na ba détail nyonso pe nebi ki bozo pambwama. Alors papa toi na pour ça te poser quelques questions parce que oza père ya réveil oza ecclésiologue oza papa oyo boti bane belé toi na posa to yeba peuple yo aola na biso yeba mingi na tina na 5 ministères et peuple azana confusion makashi to lukato tout na pe moi ba question na tina na quelques dons spirituels parce que peuple aza vraiment na confusion makashi babile coq toi na posa to zwa détail ba makambu oyo obikeza na mama mo na Irlande comment maman Marie na Irlande tangu nyonso arobenganga elo aliboso papa na posa promesse oyo pesa ki wana que non okopesa biso be éclaircissement na tina na ministère boy tout ça donc tilelo mama na zo tungisanga mingi alors na besoin na yeba auto peuple on a pas na posa ayeba au fait ba ministère ezalaka combien don de Christ. Ok, ce qui bande ko balingi ba ministère eza combien na kati ya Bible na mukanda ya Ephésiens na chapitre 4 na verset 11 à 12 ezali ko révéler biso seulement 5 ministères. Bazo benga le ministère don de Christ. Alors on a ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral, na docteur. Donc Bible lobby il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Yesu a pesi ba ministère oyo mitano. A pesi yango pour 3 alternatives. Pour 3 raisons. Ce qui bande ko bazolanda ngai ba kufungola ba Bible na bango na mokanda ya Ephésiens na chapitre 4 verset 11 à 12. Dans verset 12, le ministère a été donné pour 3 choses, pour 3 raisons. C'est pour l'édification de l'église, la perfectionnement des saints et enlève le ministère. Ils ont 7 cités, ils ont 6 cités, ils ont 5. C'est tout. Au Bible, ils ont reconnaître, il y a un azon dima. Au Bible, le bel on tient pas dima, on est Nzamba Pambola yo, bien aimé, je crois que Ozo Yoka, toza au moins, toza na 5 ministères seulement. Oyo eza apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et puis docteur. Et puis ba raison nango nengo yoki ezami satu. Oyo ezali perfectionnement des saints, l'édification de la corps de Christ et puis envie de l'œuvre du ministère. Alors, ce que je voudrais encore souligner, et là on mingi batu ba sala erreur. Bazo kanisa ministère ezali professionnel, pardon, promotionnel. Et on promotion te. Na tous les 5 ministères, la ministère leki moninga na monene za ngote. Apôtre leki pasteur te. Apôtre pas leki prophète te. Donc na ba ministère na surtout chef moninga azate. Chef azate. Chef moninga donc ministère o konza baninga mususu azate. Mais si on se baboye, je crois que ça n'a pas de quoi bazo landa biso, ba yebi que souvent na l'église, ceux qui muto bandi côté ya shika, ba bengi évangéliste. Si manangwa longo évangéliste a commis pasteur, olongo lo banini. Na wana eza erreur moko biso peto salaki yango. Bon, nga personnellement vraiment na sala erreur wana te.
mais na bisika na uta berero ane salama nga na uta na assemblée de Dieu na kati na assemblée de Dieu dans notre époque nga na za converti na Kinshasa na bandi pe musala nzambe kuna na assemblée de Dieu e bando blagaka évangéliste non so oza pasteur te oza évangéliste so oza évangéliste oza pasteur car des ministères bando fonctionner à l'époque na assemblée de Dieu mais je pense qu'actuellement évolution makasi nga na tang na institut biblique na sali 3 ans na tuna professeur nanga Chisungu parce que c'est lui qui nous a donné l'église et les ministères mais comment bino bozote abiso les 5 ministères mais l'assemblée de Dieu tout ça on a des ministères. La réponse de mon professeur était que c'était l'organisation de la communauté. Donc, ce n'était pas l'organisation de Dieu ou des Écritures, c'était l'organisation de la communauté, administration à Bango. Mais actuellement, sur l'Assemblée de Dieu, bon, papa qui est là, il est bien à Bango, il pas portrait. Papa dit encore, il va couper parce docteur, donc c'est normal. Mais là, on a expliqué, pas bandeko baso landa biso que ministère, ils en avaient tapé. Ministère, ils ont la promotion te ministère ils ont raté que aux ala qui pasteur au commis prophète au comme apôtre te ils ont un effet spécifique qui confirme le ministère so ba effet spécifique wana mingi ba tchaki yango kate c'est-à-dire na repère cet exemple yonde ngozana bazo bengo le coq pasteur Seba Mampinga oza mo so beza mobali so mutu aye yo fo biseka na za mona mobali mutu mo atelega oza na critère na ba caractéristique o composera mobali ndenge moko soko mo sino aye mama Niclette atelemi abino ngana nga mo nga papa Niclette na solo bala bino ba bona lokola mutu yo sala bien te parce que azana babiloko oyo ataba expliquer te ba kolobaka kazali mwasi bongo poni to sala la différence ya mwasi na PD ba PD bazala kola batu oyo azane mubali mais amikomi solo kola mwasi matako bongo ba yibika waza PD aza mubali aza mwasi te alors ministère pesa bongo donc pona koyeba ke moto oyo aza apôtre ezo senga te asala ba mbule belé na lingomba ezo senga pete afungola ba église. La Bible s'interprète par elle-même et la Bible s'explique par elle-même. Il y a des effets spécifiques qui confirment que mutu aza apôtre. Je m'explique. Pour nous reconnaître un véritable apôtre. Tokachio malobate papa tellement au quotidien ba aspect spécifique au kokiko spécifié na mlombango ministère moko pour peuple azolanda biso azala quand même éclairé. OK, par exemple dans Ephésiens chapitre 2 verset 20. Tina ba 21 22 le but vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. N'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si vous voulez reconnaître les prophètes, la prophétie ou bien l'enseignement, alors on a expliqué ce que pour nous reconnaître un véritable apôtre, vous permettre de autant. Non, te permettre. Ok. Dans la pour nous apôtre et solo, ok. Peuple est aux branché, connecté, na bureau awa, il y a Maréchal, son excellence, l'instrument de guerre, le prophète Mies Antonio, je crois toujours développé le sujet Oyo, Zala branché, que l'on a été place aux a, au continuer, Kolanda, Makambu Oyo. Voilà. Alors, pour nous reconnaître un véritable apôtre, c'est vrai qu'on a une écriture, la puis nabiso. Na Luc, na chapitre 9, na verset 1, toujours kitati na verset 3. Obie barotanga ba mona bandako balobi boye. Jésus ayant assemblé les 12 on a banane, les 12 apôtres, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons. Zolanda, avec la puissance de guérir les malades, il les envoya prêcher les royaumes de Dieu et guérir les malades. Moni. Balobi, ne prenez rien
pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens, bon, tu vas continuer l'ouvrier mérite son salaire. Bazo reconnaître un véritable apôtre na ndenge nini. Balobi boye ba na makambo misatu. Et le quoi liboso un véritable apôtre a un pouvoir, hein, totangi awa, il leur donna force. Zolanda. Et pouvoir sur tous les démons. Sans exception. Donc, aucun démon, quelle que soit son origine, sa race, sa taille, ses racines, encore résister jamais dans mon apôtre. Un véritable apôtre, des mois résistera à être. Parce que la Bible le bien, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Et ceux qui ont été, à l'objet, avec la puissance de guérir les malades. Vous savez, mais comment toi tu es un apôtre? Mais voilà, tu as déjà mis balai. Comment toi tu es un apôtre? Ta prière n'a même pas guéri une personne qui a la fièvre. Tu es apôtre par rapport à quoi? Par rapport à l'église au Fongoli, leur banda ko une église moko, au comme on a mis balai message aux apôtres. Est-ce que tous les apôtres de la Bible avaient des églises? On ne reconnaît pas un apôtre par rapport à Fongola ba église. Ils s'appellent la batu ba Fongola ba église na kati ya Bible awa. Basaki na ba onka batuti. Bongo tango Philippe na ko fongola l'église à Samarie, azaki diacre. Bongo azaki apôtre. Parce que reconnaître l'apôtre na fongola l'église, il faut la puissance, il y a la force, il faut la force, na pouvoir sur tous les démons et paix, il faut la puissance à guérir les malades. Il y a mis ça tout. Balobi azamoto oyo qui prêche le royaume de Dieu. Les apôtres de Jésus prêchent des conflits. Parlons sur l'ingolo bani. Bazoboka na bambwake là, as apôtres par avant na sana ba église bo été, il faut te prêcher. Bien aimé, je crois que toza ya kopambwa malelo kopambwa ma do wana un apôtre. Un apôtre. Sikoyo tant on a la don ya guérison wana, plutôt don te azana pouvoir et pas en force. Ya ko chasser ba démon. Azana pouvoir. Il y a qu'à guérir les malades. C'est que tant que batu bako mona bilembo wana, avandi si bango, abandi ko pesa bango le royaume de Dieu. C'est-à-dire abandi ko lakisa bango maloba na Nzambe. Enseignement. Enseignement sikoyo. Omoni ezande ngwana. Donc un apôtre c'est un grand enseignant. C'est un véritable enseignant. Il y a dans la Bible dans Ephésiens chapitre 2 verset 20 que vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Je parle là, tango. Les apôtres sont des soubassements. Bato bachaka fondement. Je crois ni on sozolo ba papa oui que lo que toucher motema nanga koleka. Tango zolo ba likambo yo ba apôtre et lo que landi wana côté le royaume de Dieu a zui batu avant si bango bandi enseigner bango. Mais na remarque moko na constant moko. Ça la question ngo batu batuninga mingi. Balobi nanga bwe. Babi mais les coq. Toi na posa to yeba. Auparavant, toi là au mona na croisade. Un apôtre, un pasteur, un ministre azotea. Tanga sisotea eloko liboso ayeko sala. Ba nani ba oyamba Yesu ba lega liboso. Mais lelo biloko aneza la lisusu te. Non, biloko ango eza lango. Eza na ba oyo bazo sala yango. Eza na ba ba sala yango te. Ozomona. Nalandi ba croisade ya Kijamina. Na mona zo benga batu ba oyamba Yesu. Nalandaki nani pasteur Nkosi na citadela. Ayambaki abengaki batu ba oyamba Yesu. O azo sala yango te, azonga na nzela parce que premier objectif na biso ezateke ba paralytique batambola.
Problème objectif, c'est ça le plus grand miracle. Dans la Bible était, dans la Genèse, dans l'Apocalypse, que ba miracle, ba bongo le motem, li ba bibi na fête, na lo la fête salami. La Bible les a été. Mais Bible bi quand motomoko ya masumu a bongo li motema. C'est alors na likolo fête et ko salama. Tozo compter vraiment la ba miracle oyo palpable était boy, hein. Mais tozo na ba miracle ya transformation. Bah tout va changer. Miracle ya repentance. C'est ça le plus grand miracle. Le coq moutako saote, miracle zaka panzambete. Tous en a 3 ou 4 sortes de miracles. Nous avons les miracles diaboliques sataniques. Nakati na l'église pe. Landanga na l'église au salama na ba fausse église normalement para bato bagi banganga lelo bakomba nganga nzambe mais bagi na banganga kisi. Nous avons des miracles sataniques et diaboliques. Satan a sala miracle était na tangwa Moïse na Pharaon. Ba magicien ya Pharaon. Banzete na bango comment gagner raté? Est-ce que ça miracle était? Ah, ce sont des miracles sataniques et diaboliques. Tout ça des miracles traditionnels. Oyo bakoko na biso ba yebisa biso. Ngana mekaka ngope simba ka wana ibaka nzambe te. Bakoko balobaki boy. Soko zo tambola nzela. Okomi na posa ko sala grand besoin, nécessité majeure. Place à côté zate kamata ka soyi. Tchana motolo na yo. Posa toilette ko sela isimba te. Isimba. Kasi, c'est un miracle. Soye kanga posa toilette yaya. Omeli soki tera mesinité. Tomona balobi ke Elia kangambola pendant 3 ans et demi. Naza d'accord na yango. Est-ce que bakoko na biso bakangambola te? Mbula lingo beta bakamaji na mutu bacheli kola batol. Babandi ba cérémonie mbula peleki. Ça peut miracle gati. C'est traditionnel. Soto longo wana. Soko lié pilipili bandoko sababu no kamata ka likala chana litoi moto pilipili c'est là et bana osimbate c'est un miracle. Mais le plus grand miracle de nango oyo c'est la transformation. Moto alongo la masumu abongo la motema. Toso bon lanza bat bazobika mais yango tende koki batu boni babiki omoni tango Yesu abikisaki paralytique et na piste na Bethesda. Liboso abikisi enano na simananga kutie na église alobi na tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amemie ce qu'on a repentance, amemie na obongo la motema de tout ça faisait des miracles était tout ça va porter la parole, tu vas porter la parole, tu vas faire un miracle était parce que mutu mo la puissance à robikisa zate. Même si mutu aza danger aza na été parce que so aza danger le bagage na kombo na ngai miezi bika pour tout temps kombo Yesu paralytique au nom de Jésus lève-toi marche. Est-ce que mutu biki ici c'est le nom de Jésus qui a opéré les miracles omoni. Alors wanande eloko bat ba ko yeba yangwana mission na biso makasi ezali côté ya bato repentance bato ba yamba Yesu ezaka na campagne télécoque même na ba église. Par là, ozolingo lancer défi nini, auto appel nini et pas ya ba sali na nzambe. Bon, nazo lancer appel to défi que toté ya liloba na nzambe la totalité na yango. Parce que même balia ki na mobimba la e. Donc so to côté ya bénédiction za mabete, so to laksi bango bénédiction te ba pambola mande nini. Mais to yebisa bango que Jésus revient. Soko Yesu azoya akoyoko zo bato baza benité akoyoko zo bato baza repenti bato babongola mitema ngala ibisaka bato soko na 10 000 ya kindumba na kozwango sida na yo boma yo moko po kendeli felo oye na mbongono ya drogue na kozwa yango pona mokana levitike bege memba offrande ba prostituée ya banani tozwa yango na kozwa yango melero okota boloko na hotela yote ponga na la kisaki drogue te na la kisaki ko bongola motema. Aujourd'hui, nous avons la conversation pour nani. Nous avons une église. Abanaki na hôtel ba dogna ba mo ba à côté boloka beta 4 ans. Atikala ko mona ngate. Pe na peksa ba ne kotala ete. Eza mo mbongo soni. Les rabima zo les lois za mo na kati église. Omoni. Alors, vraiment merci na zone di make peuple boza béni place boza. Tolobeli na tina na un apôtre. Parce que rapidement au col
okolo banatina na prophète lobi moko. Alors, on ne reconnaît pas un prophète par des prophéties. Il y a les dons de la prophétie et il y a les ministères prophétiques. Un véritable prophète, va se reconnaître la prophétie. C'est là qu'on a un ingrédient. Où est le ministère prophétique? Parce qu'un véritable prophète, c'est un enseignant. Tout d'abord, un prophète, c'est un réformateur. Un prophète, c'est un récipient de la révélation. Un prophète, c'est un patriote. Un prophète, c'est un enseignant. Un prophète, c'est un révolutionnaire. Donc, azo rappelé batumakamba babosana ki batika ki azongi si bango nanzela. Et on a la Bible le ben que vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. C'est par les enseignements. Ce n'était pas par des prophéties. Il y a les dons de la prophétie et il y a aussi les ministères prophétiques. Et ça, mouton a don à prophétie, mais à prophétité. Pas bien prophète par ignorance. Ate yakasit. Enseigner. Il y a bigola. Bon mo lobiso soko osakola ka mutu moko wana lelo asakoli le koki lobi na sakoli bon lobi na opeso nini mais le balanzambe le karate bi sakole koleka mais la parole reste éternellement. On va reconnaître un véritable prophète, c'est par les messages et la déclaration est fausse à et kokisama. C'est ça un véritable prophète. Dans l'équipe évangéliste, on ne reconnaît pas un évangéliste. Évangéliste le loba va gagner d'âme. Bab évangéliste était un véritable évangéliste azali suivi na 3 dons. Alors, il n'y a une seule personne qui est le modèle de tous les évangélistes du monde. C'est qui? C'est Philippe. Oya ke no fond l'église à Samarie. Balobi, tant akiti na kati ya Samarie, Nzamba utilisa ki na biloko misato. Na guérison moko instantanée peu miraculeuse. Un véritable évangéliste azana don ya guérison, azape na don ya miracle. Et puis, message nae et qui n'a tout droit pour faire revenir batu pa ya nani et pas ya Nzambe. Mais soyo ozana do ya guérison te, ozape na do ya miracle te, na tchako évangéliste. C'est par ignorance et par erreur. L'ignorance était zonga ozala prédicateur ou bien zonga ozala soko gagneur d'âme. C'est tout. Bongo évangéliste oya bandi toloba ki on est bandeli mais ndeko musutan soyé na retard évangéliste oyo abandi ya côté ya shikoyo pasteur na ya lobi as évangéliste sima lobi akoma pasteur docteur apôtre. Non, ezango ba ignorance c'est parce que estabe erreur mingi to salaki auto oyezo salama batu bazolinga ko reconnaître ba effet spécifique te oye accompagner mutu. Mutu tanga zobota mwana moi ça déjà bébé boyebi kaza mwana moi site kasa banda okola kaza atelera koma mama ba changer sexe na été asaka moi tolanda na exemple Renard bon kazana c'est ça évangéliste bon on change to que gizami na zanani c'est évangéliste asali mistala minene était aton ça ba stadité pour ne go changer et là on ba eza ba na bande nini eza ba crise crise de leaderance, crise de maturité ministérielle. C'est ça que le nom que je peux donner. C'est ça ma maladie, titre manie. Merci. Et qui est un pasteur? Un véritable pasteur. Surtout un véritable pasteur. Tout dans le livre à Jérémie. Na Jérémie, on appelle ça critère, il y a un bon pasteur. Ce que critère au 4 na mutone zalité. Donc azana épée pasteur, te balu comme musuba pesa e. Na mukanda lokola ya les coques yo so nazana yo na mesa o boucha mutu nanga makasi mais peuple là na posa biano. Alors ba obalingi ba potango za muke ba obalingi ba un véritable pasteur ba tanga kaka na mukanda ya Jérémie chapitre 23 ko banda na verset 1 ko ya ko suka tina verset 8 ba ko mona kuna les effets spécifiques qui accompagnent un pasteur. Ba effet spécifique qui accompagne un pasteur ezawana. À part wana, ba kota la suna mukana Ézéchiel. Na mukana na Ézéchiel, ba komona ke pona nini Nzambe azoloba. Na Ézéchiel 34. Ko dans la verset 1er, ti koya kosuka na verset 23. Aba kaboli mibale les vrais et les faux pasteurs. Donc, comme dans le chapitre 34, verset 1, à verset 1 au verset 10, ça va critère à faux pasteur. Bon, comme dans le verset 11, ça critère, il y a un vrai pasteur.
alors walande ok pendant so moto na ba qualification wana te bo benge pasteur te bo pese comme mususu parce que ndeko na posa yeba ke quelques critères kasa tangati do yemo ga tanga atanga wana balobi wana un vrai pasteur atanga wana gloire au Seigneur. Donc soit Jérémie plutôt Ézéchiel 34 de 1 à 10 et puis Jérémie 23 Jean 10. Donc voilà sikoyo nani docteur un docteur c'est un enseignant mutu oyo abandi ko enseigner maloba la nzambe ana besoin ba miracle te azumi ma lumière à parole et pas ina bato mais azape na besoin azala encadré par exemple la carte na Bible bazola que sont un véritable pas un docteur qui avait enseigné par exemple dans le livre Yalik il y a Actes des Apôtres bien les mains nzambe azwalo kumu nazondima que interview zo pambola yo ozolongo la équivoque sikoza donc continuer koza la brancher na osengo faveur que autant aussi ici partageons la bande comme mususu parce que Bible ezoloba que bokoyeba solo ko kangola bino peut-être ndeko mo son la na c'est ignorance au partager yé maloba oyo nandimi que soki azui éclairage nzamba ozanga te ko récompenser yo continue kolanda omoni par exemple batlo ba Paulos ba docteur na livre ya Actes des Apôtres na chapitre ndeko zola nangai na chapitre 18 verset 24 à 28 voilà que ça be critère il y a un docteur un docteur c'est quelqu'un qui est vraiment versé dans des écritures un grand enseignant il interprète les écritures telles qu'elles est alors quand le docteur de bon ba de quand là ba docteur kotala benanga limbo la babilo ko sakana te papa azo pesa ba lumière à la parole isa ndengwana mama bel na biso za itondima na ate mais motuna mutufaye ba docteur musunde bazana bala ba docteur te o eschatologue secondaire age ozo ba syllabus abato atangi ba livre la bande ya enseigner te il faut dans la révélation pe lumière ya parole osa aidé par l'action et l'onction du Saint-Esprit osa illuminer peut éclairer au même que lumière à parole et pas bande comme sous. Donc un docteur c'est un enseignant quelqu'un qui explique et interprète les Écritures. Ok, merci na éclaircissement oyo. On a pensé que to yeba. Nani akoki ko sala ba journal réveil na katia ba ministère nyoso yotangi ba journal ba réveil tozo mona ba bilembo pe bikamwa na kati na bango nyonso oyo parce que to moni yango e pa ya apôtre ningo lobi to moni yango e pa ya prophète bon soki moto aza pasteur aza docteur auto aza na ebite nani okoko loba nini nani akosaba biloko non omoni normalement des croisades d'évangélisation elles sont réservées pour des évangélistes ils ont muslaba pasteur te omoni ko bâtir eza omoni ba ministère za la juxtaposer la jumeler oya komona lokola ministère évangélique ezo bala na ministère apostolique ministère prophétique ezo bala eza lokola bala naka mais eza na ba nécessité mususu parce que nzamba za souverain na kati na bonzambe na e boko koma na esika moko boye ezo senga campagne d'évangélisation et salama mais nesika wana bazana évangéliste te na bazabe na moyen osala ya ko faire appel na un évangéliste te ozali doué na kati na musala wana nzambe akoki ko utiliser un pasteur a utiliser le évangéliste maza évangéliste te mona tango événement ne ko lekesi na yango makabo wana pe basinu wana pe et ozala ngo lisusu te mais faut zongela vraiment véritable ministère on za bengelae na ko expliquer on a livre à Timothée. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, continuez qu'on a la brancher, continuez à la connecter. Nebi que eza émission yo ezo pambola bomo ina yo makashi. Musala na biso yango wana eza po olam kana pongi yo za yakolala. Timothée chapitre. Donc, tu as le livre à 2e Timothée, na chapitre 4, na verset 4. Oroka makamoni Paul azoloba. Paul alobi boye.
Mais toi, sois, Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Au moins, ils ont un code de mots. Il faut te décoder. Comment? Et on a décodé. Balobi na Timothée fait l'œuvre d'un évangéliste, mais remplit bien ton ministère. Donc, il avait un autre ministère. Il n'était pas un évangéliste. Mais il n'avait pas un évangéliste. Et on Paul Alobinaye fait l'œuvre d'un évangéliste. Mais tu n'es pas évangéliste. Je peux faire l'œuvre d'un apôtre, mais je ne suis pas apôtre. Non, on peut se donner l'exemple. Dans la Bible, il y a une église où l'église qui est dans ta maison. Mais qui avait ouvert l'église qui est dans ta maison? Au moins, Philippe Akiti a bandi Samarie, mais il n'était pas un apôtre. Il était un diacre, Philippe. Mais il a fait l'œuvre d'un évangéliste tant que diacre. Bien aimé, merci. Nazo di magele réseau poussana, malé mais tozo ko avancer. Si ko to poser question boy. Oyebi que constat per remarque moko et salami batu ba posinga beaucoup de questions. Babi na babi le coq, lelo si l'homme de Dieu azotea. Aza la pasteur, aza l'apôtre, aza la nani parmi ba ministère oyo nyonso. Soki abando sakola pona batute, a omona neta te ibiente. Ongolo bani. Ils ont erreur mo grave. Batuana ba osala makambo wana esengeli batika yango. Nous ne sommes pas là tout simplement pour donner la parole des connaissances des prophéties. Si le coq n'a pas de s'il vous plaît, moi je pense et je le confirme, la véritable prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Quand je prêche déjà la parole, c'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Mais néanmoins, Nzambe a une parole à connaissance. Mais écoute, la vie nanga mubimbate, qu'il faut gana sakola. Le coq yo binga tatona za prophète. Olandinga na ba séance belé. To sala musale belé. Est-ce que mikolo tsunga na sakola? Oko sakola sonza ba pesi message. Ya mutu moko mi balé misa toute la nation. Mais ce qui message moko za ngote révélation moko za te. Te yakaka liloba. Liloba wana, c'est ça la véritable prophétie. Oya ko tirer batu. Na catholique batu baza ebele ce que basakola. Catholique prophétie ça? Non. Na baptiste on batu baza ebele ce que basakola. Na armée dit c'est basakola. Na témoin de Jéhovah basakola. Voilà ba fantaisie mon frère. Toti kande ko impressionner peuple ya Nzambe. Balakisa mutu ndenge bazwaka mbisi na mai mais ko kabela eka mbisi te. Lakisa mutu ko bonde la lakisa mutu maloba na Nzambe. Ye moko akoyeba pe ko pousse ne pas na Nzambe. Si on appelle ni le niveau lancé et pas il y a d'autres hommes de Dieu parce que moni tant on lobby il y a Paul Azoub sa Timothée a lobby fait l'œuvre d'un évangéliste mais remplit bien ton ministère. Si ko ezana batebela yebite sikani naza positionné et sikani naza situé et sikani nzamba zo linga mona ye tant a moni ministère a moninga zo mona ke no yepe fa copier ka wana yepe fa copier wana yango lelo to zo mona confusion belé bana nzamba ba victime appel ni lingo o lancer pas ya bandeko oyo bazo landa yo. Mais mutu azo copier, c'est aza ministre de Dieu moko aza immature. Aza ministre de Dieu moko oyo nala bandenge nini aza ignorant. Bible lobi mon peuple périt par faute ya connaissance. Na kosenga na bandeko basana Nzambe ba copier ba saba makamana batika. Balanda toli oyo Paul alabaki pa na Timothée remplis bien ton ministère. Alors, ce qui ministère de Malamouté, il n'a pas monté à consacrer, à expliquer vraiment à la ranani. À l'ouka mentor, à son pas père spirituel, to père ministériel, à quoi c'est que yo zaraboy. À ça la musalawana. Bon, son père a évité. Ce que tata est battu sur tata m'a koufa ou bien ba kabwana. Tu as évité. Alors, ce que je m'abisso mingilelo.
tosala nzambe lokola ba Melchisedek tozana partenarité te na ba parents na biso spirituel be ministériel mais mwana nyonso atambola malamu so aza na tata na ye soko tata aza te na mboka moko ake aluka mentor soko mentor aza te se faire adopter azala crédible na mosala nzambe abengele ye eza vraiment important. Oyebi eza nelo moko esalema eza lisolo vrai ndeko azoteya aoteya amoni ser mo boye ser ngaza pembe atelemi chez ser atelemi abi nzamba azoyebisa ngai mbulo esila te nzamba apeso mokanda ser abi papa ngala argent na nationalité siko asuki wana te amoni susu bien aimé moko avande na sima abi bien aimé telemi nzamba azoyebisa ngai yo koma musali na nzambe munene bando te ya maloba na nzambe ndeko na lobi papa ngala za pasteur adjoint ya église oyo siko biloko oyo ezosalema trop mabale ezokufa ba famille ezopanzana donc papa olobi ni non ngala lobi kaka na bana nzambe tozwa esprit oyo ba chrétien ya bere bazalaka na yango ba chrétien ya bere bazaki ba bindima te mais ils examinaient les écritures et puis ba yebaki ba écriture ozomona tozala pe lokola ba chrétien zana vérifier yango. Gloire à Jésus, bien-aimé, nazondi make toza kopambwa mama kashi na mukola lelo na kati émission oyo, c'est parce que ba question yo boposa ki ezozala décortiquer, ezozala répondu, nazondi moza satisfait, mais na osenga yo que dès que ozui ma message oyo landi yango et koza malami so partager mais pas ndeko moko songolo eko aider bomo ya mutu moko oyaza quelque part na ignorance quelque part alembaki na sondi make et kosunga ye et puis nzambe aozanga te kopambola yo makasi son excellence. Omoni na livre Actes des Apôtres ba chrétien ya bere bazali ko examiner l'écriture mutako saki bango azalaki te so tozongi susu na 4 na mokanda Apocalypse na Ephésiens na chapitre 2 na église na ba de Ephésiens so tozona mokanda ya Apocalypse na chapitre 2 bazolobla sur l'église ya Éphèse église ya Éphèse aki makasi balobi boye na otanga verset 2 je connais tes œuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Omoni. Alors, Yesu ko mutu apesi prophétie wana, c'est un pasteur menteur. C'est un homme de Dieu menteur parce que la prophétie, on ne peut pas croire ou accepter, embrasser toute prophétie. La Bible dit quand quelqu'un prophétise, nous recevons la prophétie et après nous allons examiner la prophétie. Ce que ça malamu to salinini, to simbi, ce que ça mabe to salinini, to tiki. Il peut être un bon pasteur mais un faux prophète. C'est imitateur. Il doit cesser avec tous ces atika beloga ba salité wana, mais si mutaza sko déshonoré. Atika na histoire libela qui a kosa ba prophétie. C'est la honte. Mais soka suka nega na parole de Dieu. Le coq. Na kanisi ba sala nzambe bele ba kozala d'accord na ngai. Nde na zoloba est-ce que nano teate sima ya mateya mutu moko aye alobi na yo papa makambo yo te eza vina nga mobimba. Oui. Bongo za prophétie te. Vraie prophétie. Eza na mutu mususu aye na église ba memi hein? Ah mais pasteur na bino makambo nyonso atei ezaka vina ngai soki kutu otokenda to okenda avant na ngai ngala baka en tout cas yo mutu okenda ko bisa vina nga pa nani. Ça et ça la maladie. C'est ça, c'est la véritable prophétie. C'est la parole. Tozonga na ba écriture et osungaming. Mais néanmoins so nzamba me ko pesa message za bena vrai. Pesa yango. Oya ko luka na ko faire étonner bato comme mon soza danger. Non. Église ezali propriété privée en Nzambe. Église ezali entreprise en Nzambe. Mais allez lier mon spectacle était
totika ba fantaisie na ba spectacle on a tina maote voilà be spectacle ni ozolo quand c'est spectacle tu sala wana vous allez sauter quelqu'un va tomber boye na sala boye ba fantaisie wana totika ngo bon tant tolo balikamba tomber est-ce que avant mutu abika foka kwe mais non omoni ba musuba kwega na bagana ba émotion ba musuba kwega na ba sentiment ba musuba kwega parce que ba pasteur ba tindika bango omoni tango ba soda ba yekanga Yesu Yesu atuni bango qui cherchez-vous babi Jésus de Nazareth Yesu labi mutu bozoluka ezanga basoda basala kinini bakweya kiti mais l'air ba telemi ba populi nzoto ba bwilie ba die na e malgré bakweya ba die na e donc kokweya wana kokwezo confirmer miracle pe guérison ya mutu te et pe kokweya bali na tango na biso te Daniel akweya ki tango kola kutana kina livre Daniel ezali ozomona na livre Apocalypse Jean pa kweya ki ezali na livre Ezekiel ezali ba kweya ki mais tango balamuka na révélation mais biso bato tozo kwesa loka nenga kwelika nenga telemeli na lobite nazo critiquer bato te parce que ngabe événement na yo yebi tant na sala ka misa na ngai so na bandiko déclarer d'ailleurs nga souvent na simba na nga bato te so na beke 10 personnes vont tomber le Seigneur va les toucher ba kweya na opes exemple mo nga na za na Angola awa yo za tema makambona le plus grand catcheur ya Angola ozaki directeur technique ya ba catcheur Angola bana ko benga ye kimbanguti soko dia ngenda nzubano lelo combinaison nzubano ayaka na église aypa na ngai tango ayaka na epo meka aza grand frère propre ya mama moko tata moko na pasteur Lakis yobi pasteur Lakis donc grand frère Lakis aza landu donc ye mutalanda bango alanda Lakis ama passe o comprendre ya na yepe na grand kachera bunda ba kachere bela minene na kotanga ba koma ba kachere bana apona kumisaka komba Yesu abaganya epa ganya bango bakene ba match nil na Angola salaka siksa ko saka la tedi ngenda wana mais mokola ya l'église pas meka ngai nzamba pesinga révélation na bi 10 personnes vont tomber par terre bako vivre présent peu pour sans nzambe mutele boso ko ye mutaki muta akwe na bakisi na ye papa abima ba logota ya wana ya ko ya iliwa ngamna la musai ndenga bana ko sabatu na ba ring ndenga pe ngoya nzambe ko saki lera telemi abeti mabakobe nakuta na grand maître yango nani de Jésus abi banda na tiki catch aya ko pesa ba kiss na nyusu toto tumba mon frère ko kwaya yango wana oya banzo bano bakoya wana lela ko motema ba nzambe ezande ngwana kola zo lokumu alors tozana posato yeba je crois que peuple nzamba za éclairé alors tozana posato yeba shikoyo na kacha ministère. C'est possible, na kacha ba 5 ministères oyo pesibiso. Est-ce que c'est possible un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, lobi to shimana lobi a torobenge lisusu pasteur te, torobenge so évangéliste te a komine bishop. Wana eza ba langage moko eza difficile pona ko répondre yango correctement. Parce que tous on a des conceptions différentes. Je n'ai pas s'expliquer par exemple la première doctrine. Bamsuba lobi sokola tiki tambalate nzamba koyoka yote. Bamsuba lobi atola tiki tambalate déjà ba génération na bitu na bengango soko éternel soko perpétuel na habité. Mais na connaissance na ngai na ndenge na tangi ba écriture na ndenge pe balakisi ngai na ndenge na osala nzambe un pasteur na bi anglais parce que bible ngo pe to tango na français ba anglais na original ngo grec na tangi ngo te mais ndenge bible zo ngai un bishop eza anglais na français za évêque ou ancien bon siko Timothée labini na Paul labini na livre à Timothée na chapitre 3 verset 1 si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque c'est le ministre qui établit les évêques mais les évêques n'établissent pas les ministres na yebi na ngate conception yango badu yango na anglophone
au badjulon la kati ya Bible parce que ndengi Bible française a koloba de A à Z na originalité na wana français ndengi Bible zolobela l'évêque azana ba responsabilité ecclésiastique à suki na église mais azalo wala un ancien omoni ndengi Paul azoba na livre ya Tite la Tite chapitre 1 verset 5 alobi je t'ai laissé en Crète pour mettre en ordre ce qui reste à régler. Mais d'après mes instructions que tu établisses les anciens de chaque ville. Et pas à Timothée lobby, si quelqu'un aspire. Donc, ancien va établir ça. Le son mutalinga comme ancien à Rokoma. Mutalinga comme évêque à Rokoma. Mais son mutalinga comme ministre à Rokoma. Parce que c'est Christ qui a choisi le ministre lui-même. Omoni. Par là, aux Olingo Lobake, et ça. Ils ont charge ecclésiastique, mais ils ont la charge ministère. Un évêque n'est pas un ministre. Parce que sur 5 ministères, évêque a été. Évêque a une charge ecclésiastique. La charge à l'église. Donc, ils ont ignorance autour de maman erreur. Cause la évêque a universalité. Donc, évêque il y a parlant qu'à évêque à Londres. Mais pasteur a parlé à Londres, à pasteur. À quelle Amérique, à pasteur. Mais évêque, c'est bon, parce que vous avez évêque, c'est bon, au moins, tout ça, libo maté. Mais tout ça, na originalité, à l'écriture. Bah, bien, mon papa. N'a longa prophète, n'a comme évêque, n'a comme bishop, n'a pas sani. N'a longo ministre, n'a niveau universel, n'a zong, n'a pas responsabilité locale, n'a zongate. Yango depuis boye, n'a pas ministre. Chikoyo. Au moins, il y a une question, son azo se rappeler, je crois, qu'ils ont 93 ou 94. Tous ont une conférence, mon nene na kinashish, na zobo sa na kombo 93. Alors, na kati wana yo lobela mingi sur l'église et les ministères. Et tata deka alobela na tina na le sacerdoce, son azobo sanate. Bon, au moins, il y a un fondement oyo bo pesa biso. Lelo ezo lumba solo kitoko na ngambu. Fondement to pesa bino ba fondement moko pe ba base moko biblique pe ministériel. Omoni le coq Bible ezolo bato la bate mingite parce que bate to ko sambisa na jugement o elegi makasi. Et pe Bible ezo pekisa biso to bakisate pe to longola te. Bible pekisa biso makasi mais en réalité pe en vérité ngana zolo sur la Bible ya français na lingala. Ponga na bi anglais te na bi araméen te na bi grec te. Na bi langa pe soki ki na ebité mais oyo ngana tanga na Bible ngana zanango. Eza ko yebisa ngai un évêque, un ancien, ezali ba charge moko ecclésiastique, il est lancé dans l'église. Mais pas sur la charge ou la responsabilité universelle. Mais un ministre de Dieu sur les 5 ministères, ça c'est universel. Parce qu'on appelle Nino Lingo au lancé, pas ya ba ninga basal nanzambe bele oyo, ba kwei na berer oyo to bazo baza ko kanisa que aza petit, so kaza pasteur, aza petit, so kaza prophète, apôtre, harmonique no fazala a benga même un bishop. Non, le problème c'est quoi? Les grands et les petits n'existent pas. Ils ont dépendre de l'expérience à Moutna appelle à Moutna. Dans la Bible, il y avait les grands et les petits prophètes. Soit vous allez classer parmi les petits, Andi Maza petit. Soit vous allez classer parmi les grands, Andi Ma Abakou Andi Maza petit prophète. Esaïe Andi Maza les grands prophètes. Michel qui avait prophétisé dans les Kambabé Telem, il était un petit prophète. Donc, titre nous surtout, ce n'est pas ça qui va nous ramener dans le royaume des cieux. Mais le travail que nous sommes en train de faire, il y a un des important. Si vous avez bishop, vous avez même aux apôtres, vous avez même aux prophètes, vous avez mais ce qui fait la différence, c'est l'expérience ya batu oyo, basali musala. Les longs na prophète. Vous comprenez? Vous comprenez la série là? Non. Vous comprenez na bandili boma na mutu na ngai. Ou bien yo ya ko se comparer na ngai. Lenga na ki passer na bongo le motemate. Lelo babilo la photo tikango. Donc ils ont vraiment des erreurs moko grave. Ministère de la compétition te, ministère de la concurrence te, ministère de la complémentarité ndenge Bible lobby. So ba ko benga ba grand ba petit ça par rapport à ba appel na expérience ba bazana yango parce que muto yo consacré lo ana azaka même na niveau na hôtel le coq.
Yo za pasteur de Pumbola nini. Bongo mutu aye lelo ba consacré na 2014 awa. O biso na ba seba to zandenge moko. Mote mutu ne sala bien te. O ba biso na ba miezi to zandenge moko te. Ministère za kombo moko mais expérience za yango moko te. C'est ça l'erreur que ba osala. Gloire à Dieu. Na repesa le rôle exemple. Batu nyonso basala ka lokwa na sonangola baza ba collègue. Est-ce que fonctionne ça moko? Asa collègue na musala mais ya chef na département boy. Na ministère to ndima yango. Mais Chikoyo papa, je crois qu'il a posé une question avant dernière question. Tout le monde a lelo binombo pesibiso l'église et les ministères. Et puis au pesibiso l'histoire de l'église. Or na kacha l'histoire de l'église na soba que c'était chez Zaïka na Shimate et que c'est assis. Et bandilaka ah non na Shimawa. Alors na kacha l'histoire de l'église toujours mona tambabi un archibishop, un archi-évêque. Aza donc netiem tazo konza l'église. L'église nyonso, neti ba kambia l'église auto l'église nyonso. Oh archi ya côté boy, archi à côté kunasko. Lelo na réveil, c'est possible tout ça pe na archi. Yango nazoba na makambo yo tokoti na confusion makasi. Ngai bakombo nyonso bangi babenga bino tokobenga mais o ngana ebele be écriture mutokolongola ngana mutu na ngai azate na kopesa l'exemple armée d'Israël eza église it bango babenga ba pasteur bazana ba colonel na bango bazana ba capitaine na bango bazana ba général bango ba général William Bott eza organisation ba pour to komati makamba catholique to lenga na église à réveil makambo to boya kala yango to zongele lote sikerer na biso zawana so na église à réveil bishop azana ko benga bishop archi na ko benga archi ya lingeza la ndenge na bongo na boya ponani na ko benga mais be critère binde ngona te. Gloire à Dieu, merci. Son Excellence, les prophètes révolutionnaires. Dans la zone, il m'a peuple Wazolanda, Bazoza la révolutionnaire. Question ya souke zaboué. Babi singaboué. Babi mais les coqs. Donc, les lots et comment? Un homme de Dieu en a posé à ça la service sacerdotal. Il faut qu'à ta tonge. So qu'à la tonge, on dirait service n'est que simbati, on dirait zana bonzambete. Expliquer des choses à Néningabi, bomi tungisate, nazoki no kutana na révolutionnaire. Yé te reposer ma question, oyo, peut te remettre la bino yango. Expliquer son ali kambatonge. Bon, au moni toge oyo tozolata. Yango yeso telem la ba pharisien te. Tote ya ba. Yeso telem la ba pharisien, bino ba pharisien bogolata ba nzambala ba robe ba nini tote ya yango. L'autre bandon di mayango. Les coqs. Na loba ki ngone bandele bandeke bozola ndangai. Na katsa talit miracle zate. Na talit miracle zate. Na toge miracle zate. Eza ba impression otozo pese pa na bato. Est-ce que bato basala ba journée de réveil. Bato ba bongola mitema ba guérison salama. Balata ba toge. Ba bengango ba vêtements sacerdotal les apona musala yango moye lelo mutalati toge azotambola na balabala lokola sonde te za ba biloko mo eza ba vêtements moko sacré tokolata on a ba service sacré eza lokola ba vêtements eza lokola mécanicien alati outillage nae mais elamba mécanicien te mutoko biksa ekobongisa mutuka mayele oyo mécanicien za nango na ba clé nae nde ko sala mutuka sala nini eza malamu donc toge te mutoko biksa mutu mafuta te mutoko biksa mutu mais potentialité donc grâce aux akat nanga na lata te likambo ko salama mais ça ba vêtement oyo eza recommandé la kati ya Bible to lata yango lokola ba na nzambe ndenge to moni ba effort ba biloko no sutwana na kati ya Bible mais nde na kati na miracle za tele ko mutako sate donc on les a impression balingo impressionné ba to na tina moti donc mutako bimane ka ndenge yo bimi boye o sali service bon là c'est normal et ça lokola na opesa lokola exemple ngomoninga na epsa bandimi onga na kamba na église oya okende li felo za buzoba nae ponga na te ka maloba na nzambe na sala ka effort ponga moko pena kende li felo tenga moko pena beba te il est coq tozala ba makambo oyo za lokola ba conviction ba révélation na opesa lokola ndakisa
tango Pierre azotambola elilingi ya Pierre ebandi ko bikisa babeli ye muta provoka yango non est-ce que yeba ke ombre na ko bikisa ba malade ezaki ya Paul te papa yazaki ya Pierre c'est l'ombre ya Pierre yendo bosani ngana zotuna te ezaki ya Pierre ba pochette nde ezaki nde ba kamati ba pochette na bango ba ko tshana nzoto ya Paul basali nini babiki mais Paul mutasenga ki bango yango te est-ce que la Bible les a répété des fois ils ont bleu mususu na Bible bazongla ngo des fois te so eza occasion unique et salami le kinango yesu abikisa ba aveugle beleti nana bikisa Bartimée eza yesu te papa namoni l'air na biso eza ya kokoka pona lelo je crois que tozongela yo pona sujet mususu mais avant que tokoka koleka toana posa toyeba liloba ya suka oyo okoyi kozala nango pona peuple oyo baza branché de partout ba oyoka yo ba Holanda yo liloba nini oza nango pona koyebisa bango soit salutation pona ndeko moko quelconque to nini to éviter nini oza nango pona oloba non na opesa na mutu mbote te po na kotanga koma mutu te wana kopesa mbote yo krenga ba polémique pamba mais wana bika bandeko nyuso balandi émission oyo nzambe apambola bino oyo ngana lobi bo vérifier na ba écriture soki bo moneza bongo bo partager ngona bandeko mususu lokola Bible lobi hein Bible mutolobi que ce que vous avez reçu de moi confie ça à des hommes fidèles ngi Paul abaki pa na Timothée donc eloko makasi na koloba na bandeko bozolanda ngai bozala babilanda landa te mais mutuna muta somba Bible na ye soko ba telite ya vérifier on a carte d'écriture soko comprendre te loka mosala na nzambe to ndeko moko na carte na Kristo o na connaissance d'écriture a osungayo même Apollos azaki docteur asalaki erreur quand même na doctrine na ye mais muta sungaki azaki Aquilas na nani na Priscilla donc c'est ça le conseil que je peux nous donner o ko edebiso pona mbala sima. Merci bien aimé nzamba pambola biso je crois que pona lelo to komi na suka tokozonga lisusu et pas il y a l'instrument de guerre les révolutionnaires toyela ye ba sujet mususu obo poser ba question comme ça tozwa ba éclaircissement je crois que tozana bandeko mususu oyo bazape pembeni na ye ko sala musala tokoluka kozwa bango lisusu pona reposer ba question ezebele oyo bino bopozaki donc voilà nzamba pambola bino pona lelo to zalaki awa na kati ya palanka na bureau ya son excellence je crois que soki beaucoup ekotala et shika wapi oyo émission elekaki na tina na lipamboli na bino donc voilà nzamba pambola bino to comme la suka pesa kabola émission oyo epandeko oyo moni kokwe ko kabola yango alors ekozala na lipamboli mingi nzamba pambola bino makasi pona lelo to suki awa ezaki pasteur Seba Mampinga le coq voilà Igo Time oyo c'est mission oyo ezola musabino na pongi pambolama et puis to kutani na mbala shima merci mingi bye bye fona.